Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours namasolo. Tuzaki, tuzalara namasolo, mapangu, nabazamba, mais cette fois-ci, tu es libino. Inekamo zamba moko toekolakisa bino o ezali naba etant na kati na yango ezali naba donc ezali ba hectare na kati eza na 3 hectares na kati ya zamba donc eza munene tobi bokota tuka bo s'abonner ya trop bo zapete ezala toujours branché que le scotché na kati ya la personnalité TV pesa biso lo boko pesa biso litingi en tout cas biso tozo sala mosala oboya okita donc soko boy la personnalité TV au sali mokili na yo mais tolobi pesa biso confiance pesa biso attachement donc eza biloko na mibale ona lobi loboko na litingi attachement na confiance en tout cas zala na kati ya la personnalité TV awa toza déjà na nzela tozali kolinga kota na zamba pona kolakisa bino zamba Kinshasa ndenge ezali monene toza non loin toza toujours na kati ya Njil brasserie donc Njil brasserie to bizala branché zala scotch zala connecteur c'est parti. Toujours continuer toujours na kati ya Njil Kilambo donc Njil brasserie je peux dire donc toza déjà na kati toza na kati déjà tobima donc tokobima tolakisa bino nzela po toyaki directement na transport tokiti tokoti mbala moko mais tant tokobima tolakisa bino nzela esiko nyonso bomoni oyo ezali ba hectare hectare bazo kabola bazo teka eza na partie mosusu esi bazui donc na ngambo bozo mona banzeta mbila wana basango si bazwa déjà place wana et puis baza pe na ba ferme déjà basali kuna kati na mopandi o mosusu bozo mona pe banzeta mbila eza na no vide donc hectare penza ezali hectare oyo oza na facilité ya kokota ya kosala eloko ya kosala ferme ya kolona parce que mai pe ezali quand na kati ba hectare oyo tina mwase toza pe na beton esika okokosala mwa liziba ya mbisi esika okoki kobokola penza bambisi ya sorte nyonso oyo koki kolia to pe okoki kotekela population kaka ndenge ekoma nango osali beton na yo batu basaleli yo babongiseli yo bapepeli yo mazipa bateli yo bambisi après bazolandela babimisi bambisi na kati bateki donc nyonso bozomona oyo ezali zamba moko ezali penza donc ezali na 3 hectares na kati eza na 3 hectares na kati bangambo mosusu esi bazwi mais eza na 3 hectares oyo ekangami esika moko nanu etekami te ba hectare oyo ekangami awa nanu etekami te malgré mopanzi kuna etekami mopanzi mosusu pe esi ekei ndambo bomoni bino moko bato ya bilanga bazali na kati bato baolona bapondu bomoni bino moko bapondo ezawa bapondo esaka manioko na likolo na biso kuna toza pe na snell toza na snell na likolo na biso kuna donc snell eza déjà eza mwa likolo donc bozomona bino moko ndenge ezaleleli donc zamba eza monene mwaito banda esika oyo ebandi awa esukeli kuna ezongiseli boye donc mwaito pesa ba détail wana nyonso eza penza te yango na bito za déjà na kati ya zamba déjà na kati ya zamba bozomona bino moko paysage ya zamba kaka ndenge ezalaka bozomona donc il y a des gens au bazosala babilanga au tozamba on peut sur place bazosala babilanga na bango bomoni bino moko bapondu ezali déjà ezolakisa que bapondu ezali na sima bapondu oyo bazwaka pe ba manioko
En tout cas bazwaka pena manioko bazwaka pondu bazwaka pe manioko bomoni place nyonso oyo ezamba oyo nyonso to mobimba ezali vraiment kotekama ezotekama pe na moins cher ezotekama na moins cher eza penza na mbongo ebele te batiango vraiment mbongo ebele te batiango mbongo ebele te ma babi ezali kokende tozotambola nano après bokoyoka hectare moko prix na yango ezali combien. Donc bokoyoka na sima ma totambola nano po tolakisa bino bo vivre bo mona en live donc bo mona vraiment ka ndenge bomesana komona botala penza ndenge yango ezaleleli ndenge ezambe ezaleleli eza tellement monene eza tellement monene bozomona bino moko bozomona zambe eza tellement monene eza vraiment monene bato bazo continuer bato bazo saba bilanga bato bazui déjà bato misusu basenga bazo saba bilanga taka zamba nde ezalaka bazo saba bilanga toujours pour na protéger ça peut bilanga azolongola matiti même ezo permettre ye azo bénéficier pe pour et après avoir kolona pondu na ye azwa pondu après avoir pondu azope mwa manioko na ye entre temps azali pe ko bongisa esika mwa ezala ba matiti ezate bomoni bino moko don zambeza tellement monene eza tellement monene ekiti na basekuna emati donc eza tellement monene mais basekuna loko eza na mai eza na béton to tourner pe pour que tokoma penza tolakisa bino ba place yango ndenge ezaleli tozokoba toujours kotambola ndeka na lobaka biso ti na ti en tout cas donc totambolaka to disposer bangonga na biso toujours pour na ko satisfaire ba besoin ya babone na biso na kati ya la personnalité TV tozaka na besoin karaté bandeko na biso bazwa mapango kara ya pamba ma toza pe na besoin bandeko na biso bazwa pe bazamba pourquoi pas bazamba pourquoi pas ndeko azu pe zamba sali ferme pourquoi pas ndeko azu pe zamba aloni pe babiloko na ye e bandi ko produire ye mbongo lokola bato mosusu bazali kolona awa doyo koloni saka koluki mutu bazolona ndenge bazolona bazali pe kolandela yo ozoyaka kaka ozotalaka mosala ekomi na niveau nini bandeko bazoya bazotala mosala ekomi na niveau nini so eza seri ya pondu baloni pondu soki eza aubergine baloni aubergine soki ezali balona baloni bamatembele pourquoi pas babiloko mosusu bomona bino moko na kati ya zamba ndenge ezali malgré awa et bato bafocalisa moi trop na otali pondu bato bafocalisa penza trop na otali pondu parce que pondu pelia mara chaque jour mais bebisi biso ezalaka pondu te ndenge ba aubergine ezaka na ba série eza série mususu balona ko aubergine eza pe na ba série mususu balona ka pilipili donc basalaka bongo na ba série ma batiaka mingi pondu po talaka pondu elia mara ya nyonso après avoir pe kolia pondu bazaka mo facilité ya ozwa manioko pe eliamara presque tango nyonso donc wana nyonso oyo bozomona wana toza toujours na kati ya zamba toza toujours na kati ya zamba tozotambola elanga eza monene tozotambola toujours tozotambola bozomona bino moko do elanga eza penza monene sous le soleil maloko eza mosala na biso tomesana tolingaka yango wana tozosala nini tozotambola toujours malgré nyonso tozotambola malgré moko fatigue ma tozotambola ndeka tolobaka biso ti na ti tozotambola penza tozotambola mpona kolakisa bino toujours zamba ndenge ezaleleli tozotambola zamba eza monene eza vraiment monene tozotambola pour que toluka kochute esika baetan ezali po bomona que zamba eza monene puis eza riche ezaka monene te eza riche pourquoi eza riche parce que eza déjà na beton donc awa eza ngoteka o na bandoke koluka mai so na loni biloko na ngai ndoke luka mai esika boye non ozano déjà na place na yo ba mai ezali oke koluka mai te que non koluka mai te oke na kotambola te même si osali ferme en tout cas
okoluka luka na ote ke nona ke koluka mai bato basali ba ferme pene pene awa ba vivra na bango bien ba vivra bien bana bato na bango o babokolela ka bango mai eza pembeni il suffit kara moto wana azoselo mosala oza na bonne volonté ya kokokisa pe ba besoin na ye lokola ye azali kolingela pour que nyonso na yo et avancer et kende penza malamu wana tozotambola toujours tozakaka na kati toujours ya zamba tozama na kati ya zamba toluka tokoma donc tokende esika ba étang ezali mais toza toujours na kati ya zamba toza na kati ya zamba bomona bino moko ozomona pena donc eza zamba esika mosusu bato babandi baloni déjà mais eza bisika mosusu eza ka matiti nanu babandi kolona te nanu baloni te nanu basali eloko te donc Kinshasa eza monene eza yango na village te ya na village te eza kati ya Kinshasa Kinshasa eza tellement monene mbokelengi donc mboko oyo mboka na biso eza tellement monene mboka na biso eza monene donc toza na kati ya Kinshasa mboka elengi ka ndenge tolobaka donc kota tobi bokota mpona osala ba découverte bomona bino moko matiti ezali nde na bikoto oyo baloni nanu te koto baloni nanu te matiti ezali donc koto matiti ezali nanu baloni te tozotambola tozopusana mosala na biso mobulo donc tozotambola vraiment tozotambola mpona kokoma esika baétang ezali tozotambola po tobima vraiment esika baétang ezali caméra eza na nsima na ngai tozotambola do toleki kote bamatiti ezali tobimi lisusu kote oyo esi bazobongisa pe donc caméra aza na nsima cameraman aza na nsima na nga bozomona bino moko kote lisusu ndenge ezali donc zamba eza monene toujours tozoluka tokoma esika oyo baétang ezali nde yango tozoluka tokoma donc mosala tozoluka tokoma mosala na biso yango oyo tozoluka tokoma malembe ozomona tozotambola tokoti lisusu esiko bomoni mwa zamba lisusu tokoti donc tozongi lisusu to pe tozocontinue chemin donc tozongi te tozocontinue toujours chemin nde tobizamba eza monene tozoluka tokoma esika baétang ezali baplace oyo bomoni bozomona bino moko tozoluka kokoma esika baétang ezali yango nde biso tozoluka kokoma donc tozoluka toujours kokoma esika baétang ezali toluka toujours kokoma esika baétang ezali bomoni bino moko bomona image bozomona bino moko zamba eza tellement monene zamba eza monene elengi eza monene ma basali bazali mokie neti koto boye eza ja na bapondu elonama plutôt bamatiti ekomi lisuku déranger yango donc awa eza ja babilanga ya bato bakoto bapondu ezali me bamatiti ekomi suku déranger donc ezosengaka balongola lisusu bamatiti po awa eza ja babilanga donc bapondu ya kitoko eza awa na bascc ya bamatiti oyo bozali komona donc tozotambola po tosala découverte ya étang donc ya baétang te mais ya baétang mais tolingi tokoma déjà na étang ya liboso oyo balakisi biso tolingi tokoma déjà wana ezali étang ya liboso moni bino moko oyelakisaka bambisi baza kuna bambisi bazali ma suivi eza te soki moto asombi abandi asali suivi na yango
abandi kobongisa tomona ke bambisi baza aka bambisi o baza awa bango wana oyo kobandela na bango étant do bambisi ka o baza wa bango wana oyo kobandela étant parce que eza déjà bien do yo kobongisa kaka soko kosala ngo rectangle o sala ngo carré ezo dépendre kaka na yo moko pour tout ça nini o bongisa donc place oyo bomoni étant liboso bambisi baza déjà donc ezo seza likambo kaka ya suivi et pa moto oyo akosomba wana ezali état liboso tozopusana lisusu mwa malembe tozopusana malgré donc zamba tozopusana po tolakisa bino étant ya mibale yango oyo nyonso ezaka na kati ya zamba ezala na kati ya zamba donc na ngambo wana kuna lisusu mai ezali donc étant ya mibale yango oyo betan nyonso eza na bambisi na kati na yango eza likambo kaka ya kosala suivi na yango osombi obongisi donc état mosusu yango oyo tokoma mpe kolakisa bino troisième je m'excuse tokoma kolakisa bino troisième étant oyo ekaboli biso ekaboli zamba oyo na basango po basango pe bazwa ya bango zamba kaka awa na kati donc zo dépendre kaka na yo mais prix nanu na pesite tozotambola nanu tozotambola na kopesa prix esika esuka oyo tokokoma nde esika na kopesa bino prix ya hectare moko soki batie combien mais tolobi zala branché zala connecté ya fongola vraiment matoi po na place ya suka osa nini oyeba prix awa tokomi na troisième hectare ndenge tobaki hectare ya misato tokomi na troisième étang komi na troisième étang yango oyo donc troisième étang yango oyo nyonso eza nango kaka na bambisi donc nyonso eza na bambisi babi eza likambo ya suivi likambo ya kolandela likambo ya kobongisa donc eza 3 étangs awa na kati eza 3 étangs bomoni bino moko donc tozokoba pe toujours kotambola po toshite tolakisa bino limite esika oyo ekaboli zamba oyo na zamba ya basango oyo ezali étant ya misato tozocontinue vraiment tolobi ezala branché biso ti na ti donc biso tobandaka pe tosukisaka tokataka eloko na nzela te tobi tobandaka pe tosukisaka wana ezali objectif ya mosala na biso donc tobandaka pe tosukisaka tozocontinue tozokende juste pour nolakisa limite et bon on a place oyo nolakisa bino limite eza pe na place oyo nakopesa bino prix ya moko na moko tozocontinue toujours wana ezalaki troisième étang oyo touti komona ya minene donc mpona olobaki ezalaki déjà na bato oyo babandaki mpe kolandela neti oyo ya mibale na ya misato bato babandaki kolandela babandaki tya kobongisa awa ezali quatrième étang eza quatrième étang bomoni bino moko ndenge ezali maintenant na étang oyo na mwa nsima wana eza na mai mpe oyo ekaboli na ngambo kuna nde nabaki bambila wana eza mopanzi ya basango le reste mopanzi oyo kobanda na étang oti na étang oyo tolakisaki kuna ya yamboto pe ya liboso wana ezali na kati ya zamba oyo bazali koteka balobi étang moko bazali to pe kwa
pas étant zamba moko awa hectare moko awa babandi yango na 5000 à discuter babi 5000 dollars à discuter hectare moko na 5000 dollars à discuter babi hectare moko 5000 dollars à discuter yango na lobaki zala branché zala scotché zala connecté pour que osala nini oyeba prix nabaki pour que oyeba prix pour oyeba prix esengelaki ozala branché ozala collé ozala scotché ozala connecté babi 5000 donc tobi bokota na kati ya la personnalité TV donc en tout cas bagarre ya makasi za na kati ya la personnalité TV ndeka na lobaka tango bango bazokita biso tozomata tala ekart moi tomonana eza te donc tolobi bokota avec 5000 avec 5000 dollars ozwi hectare mobimba ozwi hectare mobimba na kati ya njile kilambo mpona kolona mpona kosala ba projet mpona kotia ferme mpona kosala temps na yo mpe ya bambisi mazipa oyo banda kobokola bambisi en tout cas biso na bino endeka tobakaka biso na bino bongo biso na bino tina tido tobandaka mpe tosukisaka tolobi zala branché zala connecteur zala scotché mpona reste il y a programme Nakati, il y a la personnalité TV avec votre humble servante Vinicia, femme nord, femme africaine en ensemble, il n'y a pas de souci. Merci, il y a trop Nabandekou Balandi à la personnalité TV. Bomoni Binomoko. Zamba monene o tolakisi bino do tolakisi bino lopango moko tolakisi bino na zamba obomoni eza na beton na kati na yango en tout cas awa tozana nzela ya mutuka bayebisi biso awa na mutuka ndenge biso toyeli tosali kaka 5 minutes pona bato makolo bakoki kosala 2 minutes mais biso bato makolo tosali 5 minutes nzela ya mutuka yango oyo pona bato pe ba mataka na bango ba moto en tout cas bango pe bakumata na bango moto pona bato bamataka ba moto bakumata na bango pe ba moto babimisa pe ba biloko na bango na ba moto mais pona bato pe ya ba bus en tout cas au quota la facilité donc merci na bino nyonso obo pesa biso confiance na litingi donc obo pesa biso confiance et puis na litingi merci na fidélité na bino oyo bo pesa biso donc merci na loboko merci na litingi obo pesa biso mokolo na kati ya la personnalité TV en tout cas ba merci na bino ba merci na ba membre nyonso et soutien ambisi bazabakane mo général John Kimbambu MBC bazabakane mo général John Kimbambu badiva wesudia givwama maboko banque na kati London City sans oublier Arlette Matoko Liswa Nzamba tukaba merci trop na bino nyonso merci na mama Dorisile Mafumu na gaz en tout cas et Vinicia apesio ba merci ebele na lobi soki na zaboué eza donc soki na latiboué eza poyo salaki en tout cas et merci il y a trop vraiment merci na ingénieur Israël Noso Pro azala ki pena biso elongo na la personnalité TV pour nous sala toujours mosala obomoni to sali na kati ya émission ya mokolo ya lelo en tout cas tozokoba ko bisa na bino bo pesa biso tingi na loboko en tout cas bozangisa te kozwa biloko bien na kati ya la personnalité TV yo lo fundu nga lo lendo donc biso tozokoba tina ti yo kobara na lo fundu na kobara na lo fundu tango yo zokoba na lo fundu biso pe tozokoba na lo lendo mais yo kobara kara biso mosala ezo mata toujours na kati ya la personnalité TV tobi bowela ba obaza na besoin ya bazamba benga la personnalité TV en tout cas ozala jamais décis on est ensemble il y a pas de souci.